pour s'enrichir, pour se faire un peu de l'opulence. Voilà pourquoi ce sont des guerres artificielles. Il y a des hommes ceux qui croient faire la guerre, ils ont des sapeurs-pompiers. So, tu as très bien même les Kamamouan Namboka Mamadou, où il y a Kendaki vraiment, Azaki ancré dans l'esprit, il y a patriotisme. À Kendaki Kuna, Ameka Kosala effort pour neutraliser Babilo Kwana, où il y a déjà sort naïe. Donc, la ramification est ça. Très importante à telle enseigne que nous avons une guerre artificielle justifiée pour notre intérêt économique. Il y a ceux qui tirent des ficelles, ceux qui tirent les marrons du feu. Bande Kobalandi, Bozali Peza Kolanda Bisra Bokebi Bonso. Où est l'émission de Belamboka Congo? Maman au CA de la presse, Aloba tout ce que les gens disent tout bas. Tous allez koloba pambate, poète mituna misali koya, Jean-Jacques Soki, mobali onanda kona oba pièce le setonda amo, otuna ki motuna, olobi est-ce qu'il y a solo, moi namboka Bruno Chibala, a koki penza, como telemela. Président Joseph Kabila, pambate enda zali en tête ya FCC. Balobi mon namboka Bruno Chibala na utango ya réunion ya bango, aebisaki mon namboka Joseph Kabila a démissionné. Tolo banana to sekala no wala ezali ya solo tolo kuta mwana mboka Bruno Chibala ko kipa ko lo bayango na tata mo konse ekolo ke wana isa amusé isa ba théâtre de chez nous. Premièrement za mutu moko ngana yebi, c'est vraiment un vieux pour moi, mais azalaka toujours na ba compromission. C'est quelqu'un qui est très fort dans la trahison. Va profiter qui est par rapport à la situation financière à Zaki Nango, c'est quelqu'un qui était un cas social et va profiter vraiment de la situation financière. Il est parvenu à devenir ce qu'il est, il ne peut pas le faire. Je sais très bien que Aza déjà monté à majorité présidentielle. Voilà pourquoi Bazana a initiative, la plateforme na Bangoana pour soutenir leur autorité morale. Donc on a vraiment ba distraction. Je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de temps pour se prononcer sur des histoires où ils ont visiblement que ça ba théâtre de mauvais goût. Mwana mboka Jean-Jacques Soki oyo nanda ko na yo ba pièce lo se tonda amo ozue ya nonayo eloko wana penza to mwamoti mwa monoko pamba te ezali makambo ya solo te mwana mboka Bruno Chibala ko yikolo bayango na tata mokonje ekolo te ayebi bisika utaki banome na nyongo ya mapa na nyonga mikate bongo kaka sibi babotele kiti wana bokonze akokoka te bandeko tozali pena ko kene moke na suka kasi lokola ezali pe makambo mwana mboka Kabuya l'homme puissant akopeza biso mwa tango po te tozali kolobela mboka tozali ko moteli msekolo mwana mboka tozonga leo na Mobutu wala na baliko nzima ye mwa moke po Mobutu alobaki alobi Zaire na ye ezali na forme ya revolver oyo gâchette ezali bongo na Zaire soki ya mosimbi yango ekongengisa ba pays d'Afrique nyonso po na moni peze ezali ya solo pamba te ba mobenge ba pays d'Afrique nyonso po ete bakotela kamba RDC po soki RDC zui yo pe uti ko sembola yango et connaître moi crise ya bango so bakozala pasi kasi sikoyo ba imboka bazali kolela Pichu Kinata R9 Bino Bozali ba jeune pour la révolution pour la démocratie pour la nini biloko ya bilongo ezali ebele éveil patriotique éveil à conscience botuna ki botuna ya bino yango lazali ko mozongisa ya bino bokoyoka biyano pa ya chercheur biso azali mwana mboka Kafelio ozali pena ko banga tete Paul Kagame na motuna ya ba jeune na biso ba Pichu Kinata wana na révolution ya bango ba jeune pour la révolution Paul Kagame azali bongo pareil à Joseph Kabila po ete makaming malekaka azali pareil bosiko azali pe parmi neloko wana oza komona te ke ye pe lokwa mindele balingaka ya ko pe ko monongola ete batindekela mona mboka ça la troisième mandat la et omoni Paul Kagame à cause de la parrain mais par rapport ya statut azo assumer na minute yo président ya Union africaine et za statut moko ezo permettre à veiller l'application, il y a une résolution au na Conseil de sécurité des Nations Unies. De par sa statut, de par statut, hasard et fétine en Osikoyo, et quoi permettre à ça la complaisance. Il y a un monde dans la réunion à Brazzaville, à Zakapé dans la réunion à Brazzaville, à l'oba que non voilà, trop c'est trop, il faut appliquer accord. À un certain moment, la relation, il y a confraternité et quoi permettre par rapport à la raison d'État ou bien la charge d'État. Ce qu'on un homme d'État, vous avez plus na confraternité. Intestinité, mais au Rosala na statut, on a donc capacité à charge naie et ça permettre à compter sur confraternité aux liés na président de la République à RDC. C'est que vous allez peser que pesa moi ba congolais espoir que toi n'es Paul Kagame. Nazo pesa ba congolais espoir bandi ma Paul Kagame te, mais nazo pesa ba congolais espoir bandi ma président de l'Union africaine. Azar est vêtu dans statut Mibale. En tant que président de l'Union africaine,
oyo eza un organe important et je rôle na kati ya ba crise na kati ya Afrique na biso to kopesa ye parce que aza na obligation ya ko veiller na application ya ba résolution Conseil de sécurité ya Nations Unies. Voilà mepe azo sepelate de par sa qualité ya président de l'Union africaine na manso oyo eza le kana kati ya mboka na biso na minute oyo par rapport ya semblant ou bien ba manœuvre dilatoire oyo eza entretenu na gouvernement en place pour na mettre en application intégralement accord ya 31 décembre. Bande ko balandi tozali pa yako na suka ndenge la uti ko yebisa bino kasi mwana mboka ba mindele autre bi ba mendele ngai pena nazali kondima bango makasi te wana peut-être ezali idée yanga aussi de la presse pona nini nazali kondima bango te pamba te bango soki ba boy likambo ba boyaka po ete bandimaka kopesa biso tozala la bonsomi na mayemateli politique kasi na mayemateli misolo me biso to pe économie wa biso ndenge bolobaka na lopoto bapesa biso yango te kasi tomoni na tango ya Kasavubu ata ko tobota makite me totangeli citoile po tozali koloba tozali kolokota yango te ezali pe soki bolandeli bokokuta ete na ba 1900 wana toyebi pe yango po tolandeli citoile Kasavubu tango ba moboyaki ba mo bongisaki Mobutu amokota kesika na lombango tomoni baliwala bango ndenge neke ya Kasavubu ya Lumumba bamotumbela side amonana te bamelika bazali na makasi ya kosala makambo wala mwana mboka Laurent Désiré Kabila kufa ye emoyo kisama soni partout za mindele baseka biso manigance ya ba mendele basali yango ebongo pona kolongola mwana mboka Joseph Kabila na kiti na ya bokonzi Mobutu akendaka lokola papier po Mobutu alobaki na tchaka maele nanga na ba beret rouge mais ba beret rouge la tomona ki bisika basali te Mobutu kolela lobiete yo te kingai alela na kombo ya moto wa ya makasi oyo pe amokufaki me kasi boni pona mwana mboka Joseph Kabila tozali komongo tono tozali komosala boye omoni te za na kati wala mwa lisano moko mabe bazali komo bangisa ye po mwana mboka pa michemo moto imango ngala bina kopesa bino boyete la kopesa bino boyete lolenge zalaka Mobutu na opération 80 pona tozali no bilenge kasi na baete lo peto yoka ki yango pela ba recherche tozali kosala nde yango bazali komosala po mwana mboka aningana apesa bango mwa misolo pe batika ye te vraiment na zo partager avis na wana te simplement parce que tant ya Mobutu tozaki na temps moko ya dictature tozaki na constitution te na temps ya Kasavubu effectivement il n'y a pas eu de loi il y a eu un enchevêtrement par rapport à une préparation d'acteurs politiques une fois d'acquérir indépendance na une préparation na immaturité yango esalaki que les gens n'ont pas su avoir la culture d'homme d'État pour assurer des responsabilités d'État. Voilà pourquoi enchevêtrement ezaki Lumumba Kasavubu ainsi de suite. Pour le moment tous en paramètres moko na ebisio que démocratie est la seule idéologie massivement plébiscitée et investie pendant idéologie ya monde mobimba. Mais mutandiba démocratie na mboka na biso elibo Mobutu bozali ko ngala polani. Mais ce qu'on t'a très bien Mobutu ezaki démocratie taillée sur mesure. Ezaki démocratie moko yemo wazo sala ainsi de suite. Nazo ya no la question na par rapport à la situation ya Zimbabwe. Tala ko makambo eleka na kati ya Zimbabwe. Zimbabwe Mugabe akomaki azo sala ba shit préparer ba nini mais otali ke aza sous na contrôle ya pays te. Pays nyonso ezaki na kati ya maboko ya ba militaire. Ya mampinga mais bamindele balobi te malgré wana il faut démissionner kaka c'est pour te faire voir que tozo sala nyonso tout pour bakaya ba coup d'état kaya ba assassinat et servir ba jurisprudence les sous-soutés mais aujourd'hui au taliban printemps arabe wana comment est-ce que makambo boy salamaki et puis to c'est ça na schéma où ils inscrit na makambo itali démocratie na kati Afrique ya onde na solo ba que il n'y a aucune complicité à Mondele entre Mondele et l'homme noir, c'est les relations internationales. Ce qui prime dans Makambo Italie, les relations internationales, et ça, rapport de force, on a intérêt. Les minéraux, ils ont joué rôle. Les minéraux, ils peuvent revoir en côté. Même ils peuvent revoir intérêt avec les Mondele. C'est pas simplement qu'il y a une seule personne oh yayebi comment est-ce que ça vraiment ba contrat na ba mindele à cause la diplomatie na bango mais yango le babimisi bemba po ete balengisa mona mboka Kabila po azongela bango po ete balobe akimi bango non Jean-Pierre Bemba tolobi to sala émission na yote par rapport à Jean-Pierre Bemba ezaki procès politique à partir du moment où ezaki procès politique et batiké na makama politique ça n'a rien à voir problème est que nous sommes les respectueux ya ba texte et aux régir mboka na biso to monique pour le moment nous tendons vers la crise mutoyo aza acteur principal il y a crise DC et ça de Joseph Kabila. On compte encore sur un peu l'essence et la responsabilité naïe, Atala qui ne peut pas aujourd'hui sacrifier tout le pays, mettre le pays à fait pour ses intérêts personnels et mesquins. La Constitution ils permettre à exercer ma fonction, à organiser des élections libres et démocratiques. Alors Mundelepe à agir sur base il y a raison.
aza na kati ya koobserve asali ba résolution na ye apesi biso ba nini lui a soutenir biso na ba processus d'encadrement militaire et nous comptons sur ça. Nous comptons sur ça. Bandeko balandi na mongolo to ya papier langa la suka na yango pote tokomi penza na suka mwana mboka sango mokonzi makambo oyo bozali koluka ekozala makasi mingi bato balobi soki tokeika kaboye ekozala bongo le 2 juillet bakomi penza makasi la ba chercher balobi le 2 juillet bako appliquer transition sans Kabila olobi boni ekoko kisama tope wana penza bolobi mandoki penande babeta. Merci beaucoup au sein de la presse. Nous avons salué vraiment l'intelligence. Nous avons des questions complexes, mais nous allons répondre de manière simple. Politique, moi, c'est l'art du possible. La politique, c'est la mathématique trop figée. C'est l'art du possible. À partir du moment où Moutouazo Tala, signe du temps pour tirer les conséquences, il doit normalement s'assumer. Quand s'assumer, c'est-à-dire il faut assumer les conséquences de ce qu'on découle par rapport à l'acte, à un comportement naïe. Donc je vous assure que transition sans Kabila, nous sommes en politique et la politique c'est l'art du possible et j'y crois. Merci bandeko bolandi peza kasi mwana mboka. Pesa na mwa solution soki bakotuna yo na mwana mboka Joseph Kabila po ete bisika zali tomotombeli mbote tolebeka ka papa tolinga ka omingi. Kasi sala pe mwa mosala malamu po ete bayimboka babika. Kasi soko lingo pesa e position po ete kolela na mingi zali asenga akende la mwa kimia. Nino ko yebisa ye na etando yeke. Et ça, qu'interpeller sans sa responsabilité naïe. Après la présidence, il y a toute une vie. Après, quand la présidence, vie continuer, ce qu'on travaille très bien, que Mundela Monique aux acteurs importants au Tchèquimia, beaucoup utiliser une organisation internationale, beaucoup utiliser aux acteurs pour travailler pour la paix. Après la présidence et la République, il y a toute une vie. C'est question de voir simplement que les hommes passent, les institutions restent. Il y a l'opportunité de revenir encore postuler, mais pour le moment, la Constitution vous interdit. Assumez-vous. Si pour la population congolaise bazali kolanda obi pa biso oyo penza ba benga ki pe na tina na oyo yango moni alobaki na bango ete na kozongisa yo bari ki tobila na Turquie bozali penza ba yike bolimbisanga na koyiko tanga bino penza kaka na émission moko te na nzela ya Eric Tobila nde la pesi bilo mbote mingi nini okoyiko yebisa bango po ete bandeko Rita Mawete batalaki yo ba sepeli pe na Londres Chantal Fitina na Canada bazali ba yike Olga na Angola princesse na équipe ya bango Mobimba Florence Batondo Mido ya ba femme capable balobaki longonya na yo kasi nini okoyiko yebisa bango na ba Sandra Nila po ete population congolaise bisika nyonso yango ezali ata kona Matadi ata kona Kenya bisika nyonso na Tanzanie po ete bandeko ya Tanzanie babengaki ngai mbote na bilo penza nini okoyebisa bango na koyebisa bandeko na biso bazolanda biso à travers le monde que ba se décourager les changements c'est pour maintenant. Longue soit la durée de la nuit, la lumière finira toujours par apparaître. Où ils attendent il y a changement il y a Congo. Les changements du Congo, ce sera votre changement. Parce que ce que vous avez dans Libanda, ce que vous avez dans Bapaya, vous avez toujours soumis à la restriction. Mais dans Boka Nayo, vous avez calme, changement de ces quotas. Vous avez un investissement, vous avez investir dans Katiamboka, misale quota, vous utilisez Banamboka, croissance et quota, pauvreté ici là. Donc le changement, message, un message d'espoir. Changement c'est pour aujourd'hui, changement c'est pour bientôt. Vous ne vous lâchez pas prise. Nous sommes vers la fin, nous sommes au bout du tunnel. Merci mon Mboka. C'est moi qui vous remercie au sein de la presse. Bandeko balandi bolandi biso penza la bokebi bonso na émission ya biso to lobela mboka Congo tozali kobeta lo seba pe koloba pamba te bisika no so bozali boyeba bo milengele balobi ba pesa ka mutu bo konsite moto arracha kango ata kona Biblia Bible lobi la biso ete ezali bobele ba violente ba ko hériter royaume du ciel ba congolais bisika no so bozali penza tozali ko sala émission oyo pona komo sepelisa mutute kasi pona kotalisa yo boni esengeli osomba bonsomi boyo boni esengeli ozala libre ata ko bozali na mikili ya poto bozali na ba condition pe ya konyokwama pamba te bele pe bazali na poto to kotala ba famille na bango awa penza ki mamo sive cela veut dire bozali pe komo nyokwama sorcellerie ezali kokoba pona nini pamba te soki bakanisi ozala na mikili ya poto cela veut dire ozali na mbongo ebele moto ko senga $100 $200 500 akanisi ndo ozali ko tokola yango okozali na toko te ozali ko souffrir ozali ko la moka tongo makasi
taxi pour que le kosala mosala bazali ko pesa autant ata ko bazali ko talisa bino ete vie ezali malamu ya solo kasi bino moko bomolela ka ba facture à courant ba makambo baike ba futa ka $5,000 meta moso azali ko tika na compte la yo na mois 2000 wana okanisa yango ti olia otangisa bana na yo osala boye makambo ebele ezali pesa passe ata ko social ezali malamu donc poto ezali nango pays o ekulaka le na mielté ezali kaka mboka o bato babundaki po ete bakoma nesika bakomi biso pe peuple congolais bisika nyonso bozali tosimba na loboko bandeko po ete tobundela tina mboka na biso wala pe na koloba bosala lokola Chantal yao mama mapasa la patrona apesi biso misala bovena mikili ya poto boluka ko créer ba emploi lokola misala ezali te bosepelisa bandeko babino longonya lisusu na mama Chantal yao penza na bopesi biso misala mona mboko ko pesa patrona nga longonya te po ete asali chaîne mobimba oyo biso tozali kolekaka pesela nga ya ta longonya po ete azali mwasi penza walingi ekolo waye a créé emploi aux États-Unis te kasi na ekolo waye Congo pe biso ba océan lelo tozali kosala ba fali ba kabuya bato baike ba l'agneau sans tache ba cordo Jimmy a engagé plus de 10 personnes na musala oyo nanu ya récupérer te mais kasi azali ko bimisa misolo waye nini ko ekolo bala mona mwasi wana vraiment eza encouragement makasi c'est parmi bato yo oyo gouvernement surtout ça na gouvernement responsable alingaki encourager bango à subventionner bango. Ce sont des gens oyo baza appelés à faire le bonheur des autres. Bato bongo, c'est question simplement d'implorer la faveur divine et tomber sur bango, longue vie, ba initiative aboyez à la malamu et nous pensons très bien que ce sont des gens que le Congo a besoin pour sa reconstruction, pour son développement, pour son émergence. Bazaba triste à développement et à RDC, encore une fois de plus, que l'Éternel Dieu vous comble de toutes ses bénédictions, de toute sa faveur divine pour continuer à œuvre Oyo. Ce que tu es en train de faire, c'est aider les pauvres, c'est aider les nécessités, c'est réduire le chômage, c'est donner de la vie à toutes les familles respectives. Encore une fois de plus, très reconnaissant et je vous souhaite encore l'initiative Ezala Ebele pour persévérer dans Katia Ilan Oyo. C'est extrêmement important. Encore une fois de plus, mes encouragements et soutien que Dieu, la faveur divine vous accompagne. Merci maman Chantal oyo ki penza invité wa biso pambate oyo salaka ngai pe na betaka sete na lobi bato aboye soki bozali kaka zomi makambo pe belé ekobongwana oyo ki yango pe na monoko ya chercheur wa biso mbote na Sandra Nila mwasi kitoko ya océan de la presse congolaise na lingaka o mingi bo soutenir musala oyo bokozala jamais déçu maman mboyo la femme puissante mbote na yo Sylvie Mbenza mbote na yo ewuti epai na ngai penza Dadi Boyembe mbote na yo bino banso ba mama ya nguya ba mama ya ABC bo panza sango bo s'abonner bo yebisa bato balanda ABC1 bakozalaka desité ABC1 ezali na bemission baike ya kote ya ba mama ya kolobela bilo makambo ebele kasi oyo tobetaka ngonga po ete ekolo wa biso ezali na pasi bokomona makambo baike bobele awa na ABC1 tozali kosala bongo pona nini po ete misala etombwama po ete mongongo wa biso ba journaliste tolobela pambate atako biso na misala wa biso tozali penza tako la boto cité tozali penza tako na moi crédibilité te kofuta mezali ya malonga te na ekolo Congo journaliste akoma lokola moto pamba OK mosala moko ezali noble mosala moko ezali célèbre mosala moko ezali ete moto azali kokota bisika oyo kokota te kasi po la kisona etando eke encore une fois nzambe apambola yo mama Chantal yao na molonga na papa Ose toke ipe na suka ya émission ba programme angolano la reine Olga Lompinga na princesse wa Florence Batondo Bido na pesi penza mbote J directeur ya recherche stratégique la biso bon rétablissement pasteur Didier Lompinga sango mokonzi pare ya émission mbote mingi penza ya koloba ezali penza ebele na bana South Africa bolobi bo sali ba congolais pour le changement bo telemi penza na Yoville wana na Jobour mbote na bino pe na mokamba ya bino azali na Cape Town Guy Lompinga na mwasi na ye nana ya Lompinga ya Guy na Mervedi mbote mingi po ete bala mbanda ka bo telemi Pichu Lompinga bino kuna na ofida bo telemi na mwasi yo fatu na ba musulman bolobi Congo pour le changement bobota mbi pa eboso ndeko Congo la ezali ko kimanga penza mais na pesi mbote pambate alobaki nanga na bwaka ye mwana moko ya mongala miso ga po ete penza Isako atelema penza pona kosala mosala waye tika nzambe apambola ye ba jeune wana na kozwa bango mikolo mizali koleka ba telemi penza ba jeune puissant ba sangani bisika nyonso balobi non au mensonge, vivre la vérité, bako vivre yango. Nous là, on s'informe
on se cultive, rien que pour vous informer. Sachez-le, on est mieux qu'en face. Ceux qui bossent pour l'émission à l'élo, bopesa bongo merci na Kabuya l'homme puissant, oazaki bon na sima ya caméra, na montage ya Fali Matoko, mobala pembe, mobala mokuse, oaleki tabane lengi, na coordination ya Jimmy Boyembe, Boyembe Jimmy. Merci Nabino. Nako Sabinote, on est mieux qu'en face. ABC One, fin. Bye, à la prochaine.